Cuisine Yannick TV Ndema. Bonjour, monsieur le chanteur héritier Wata. Ah, my Wata Ngai. Wata ke poto na tikali. Wata boss na lalite. Na lalite na pana zali na la poto na nga. Ah, boss. Ah, héritier. Boss. Michel a ken piano yo. Et ça décide sur la maman la barrière na mokili mission mususu to le kaka internet la mission sur internet yo ah ken piano mission na yo kena ba problème ero na mikili wata la kanga to tambola monde entier mata lobby Jack Love azo publier ba na aéroport na benga be veni makanga boza wapi oh grâce à préparer un mois et demi ah poto na wata boss ko tika ngai te boss o mutu na yo o soldat na yo ah watali bon naka mutu fona raisonner que soit ngaka kamo naka mutu bon chance parce que ça nous sala ya bo masika nzamba protéger bino nzamba batela bino bozonga malamu ba musicien mozala na même moral neto keneki boso tukima kite neto bokende pour combien des ans neto kozonga boxa wata sonité quoi boxa na sonité poto les deux alors on les a kalaté quoi l'homme tu yosa comme on kokende to kama na esprit ya bien quoi mais ni bokibo sala bozonga et vous allez bien ngaki sinjora wata raisonner pendant la tali pendant l'aéroport pour la ngande finance là c'est la vie quoi l'émission la ken piano yo l'émission la ken piano ah passa c'est que ni long jambe ero to ala par rido didi de kamwenga ah ni musomba kamchichi ah mais c'est la vie quoi c'est la vie wata o mutu na yo kuchika maiti mutu na yo. Tango banguna bakoluka ngai, yondo bomba kangai. Tango banguna bakolanda